Ndeko Serge tindika epesi mbote hein. Mbote ndeko na ngai papi. Boni santé na yo. Santé ali malamu po tangu na yokaki programme yo kilo ya peuple congolais alakisi na ba congolais projet de société na ye elingi koloba tout est dans les bons. Donc tokoki kozala na elikia po Félix Tshisekedi atali ke na projet de société na ye le peuple ou rien. Donc moto ali na centre ya makambo nyonso. Yango nde esengo na ngai donc nalobi mikolo ekoya tolongwe na makambo bokonza Kabila etiaka biso na monoko komaki soki batuni oboni mwa moke po yebi ke ta mosu na ndako lotilike alite ta mosu bili alite donc soko raisonner makambo ana nyonso ifo lobaka malamu na ngolo nzambe mais na ebiso ke soki ba congolais nzamba sungi bango ke nzamba sungi mwa mobali wana Félix Tshisekedi akomi président na mboko tokolongwa na makambo wana yaka otuni biso boni nzoto to biso mwa malamu donc makambo wana ezosia mikolo ko soki nzambe asungi to faut bunda parce que conquérir le pouvoir et ça est facilité hein pe pouvoir soko zia ngo faut maintenir ko garder yango pendant plus longtemps on a ba principe hein deko soki no binzamba sungi ali na nini ali biso combat ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba ongai lelo yo peuple abengi nga le Benjamin du combat de Tshisekedi abundi bitumbo to bengi ya lutte ya non violence aka na mandoki te tango tolobi nzamba sungi ani tango moto azokota na urne ya liboso alini Kongola zolinga changer loko to bengi destin na ye donc lobi ne po ya la malamu ezo dépendre na choix na ye et ali loko tango akokota ali ye na nzambe na ye moko moto alobi ke voto nazo sala na excuse na voter ndeko nanga Félix Tshisekedi po na bolingo ya Congo po na changement ya vie nanga po na lobby ya bana nanga ya la malamu na adhérer na vision na ye na programme auto bengi projet de société yango moni na kotisi nzambe pe na kata makambo wana donc nzambe pe ali important bien sûr ali effort au biso tokobunda et ali effort au pe Félix Tshisekedi fa bunda mais tokobunda ngo biso moko te na peuple na nzambe wana ensemble po tolonga victoire auto ali na programme na projet de société là différent. Bon, nakoki koloba programme projet de société soki tobi toya na bamikili misusu yali na contexte musu mais soki tolobi toya na Congo yali presque les mêmes choses c'est-à-dire ndenge tokoki koloba par exemple de lobby projet de société ya moto yali loko programme ya moto donc nakoki koloba yali les mêmes loko donc toloba programme au Félix Tshisekedi atali sibiso politiquement tokoki kobenga ngonde loko projet de société donc soki mutu il fallait voter Félix Tshisekedi a voter par rapport loko to bengi projet de société na ye oyo biso bato Kinshasa to mesana mingi kobenga po yebi mokolo to alaka kuna tango ya atali sibiso projet de société ya yeba ido ya ye makaniso ya zanango kobima na biso na cité moto to azotu na biso alobi nini programme na ekosa nini yango moni toke na contexte wana mais na koy koyebisa projet de société aller loko mosusu programme pe aller loko mosusu. OK. To kota makasi kuna te l'essentiel que le message est passé ba comprendre message programme ya Félix Tshisekedi mais pourquoi papita maboyi yango et puis mutu moko komi na Facebook que na kata programme wana alobeli makametali c'est-à-dire tourisme été mais tout que dans ma papita mba na bi kaza na côté à camp adverse c'est normal depuis ni maboyi rappelle ma Kabila que oh non ça discours na kata discours wana c'est un discours bidon il y a rien bango pe le projet de société wana ya Félix nzimwanka yango te lo ezate ndeko na ngai papi na koyebiso na mokuse oyebi na bamboka lokola ba Sénégal ube soko ke ata na Ghana na santo papi tambali nango kuna nde mayaka mokonza mapinga alaka ta Sénégal mako kata soni te moto ali monene bongo ali robuste soki baye na RDC na mboko Kabila ali président bakotuna papi tambali nani o simple communicateur ya majorité entre deux soko ke na Ghana bato nzoto lokola bali ba général bali ba colonel. Donc, ce qui même na bagabo ali modèle la taille ne fait pas l'homme. Yo bosali. Ne konanga na yebi yango me makambo ya zobe fana répondre lolenge wana. Tango na landi makambo alobi na telo ya bango télé 50 alobi que Félix Tshisekedi abiki a kolite pour na makambo to bengi tribalisme. Entre temps Félix Tshisekedi yemoko soko zali muluba te okweko za entourage na etende kunanga ali makambo lokuta. Yebisanga na IDPS Jean-Marc Kabunda akamuluba. Jean-Marc Kabunda ali moluba te. Baruti.
Baroute Ali Moulouba na IDPS Ali Moulouba te to ali na bandeko lokwa ba Freddy Pindi waka secrétaire national Ali Moulouba makambo ifale ba ebisa Kabila bango bakomi kolobela ngo opposant tango Félix Tshisekedi na programme ya alobi makambo modèle wana et aki pas sosoli à comprendre que Kabila pesi ba congolais chance te to demeurer na unité mission ya Kabila yaki nini kolinga ko faciliter loko to bengi sens ya patriotisme ndenge Mobutu atikaka biso na unité ndenge komba ya Tshisekedi yaka unité yango komona à l'époque tango tukumbaki national aki toaki na bato lokwa Albert Moleka aki plus influent na kata IDPS okomo à l'époque moto akabela Kabila vie politique na Valentin Mubak aki Muswahili maki parmi bato baki na siège ya Tshisekedi wa Mulumba ndenge moko pe lelo Félix Tshisekedi a comprendre babweke bato wana nyonso ndeko na ngai bakibasa komba ya Tshisekedi yaki tout autour ya unité ndenge moko pe Félix azobunda bongo tango papita mbako babisoko ya Muluba te okokoza na unité na siège ya Félix Tshisekedi te ndeko na ngai foko tuna ye loba na ye awa bokonza Kabila bandeko na ngai miso baswahili balimbisa nga awa moto akoko sa 15 ans na fonction publique osaka otobengaka nouvelle unité mapinga nde sika fonction bimaka et puis kuna pozwa pete na mapinga et alo be na détribe soki ali Muswahili Maniema te o babengaka power Maniema soit foza Muswahili Katanga kuna nde sika ba pete bimaka okokende même na service à renseignement tobengi ANR okokende kokuta kuna soko ali Muswahili Maniema te foza Muswahili Katanga kuna na service à renseignement yaka kaka na peso ndakisa mwasi moko ali ministre portefeuille na kombo ya Wivin Mumba Matipe aka na balien familial na mobalo aboma mboko katumba mwake ye ali Katangesi na cabinet na ye moko ministre directeur ya cabinet na nani Katange directeur ba adjoint Katange yebisa ngai na biso na bango makambo azoloba yebisa moto wana papitamba lazo courage akoyebisa ngo Kabila loba na Kabila lobi modèle oyo bomimboka moto ayeli biso makambo tomoni ogelelo yo mongala yebana Muswahili yebana bato baye avant moto à la gouverneur ya province X ndeko na ngai il faut zala kaka originaire ya province wana baye biso makaniso Kabila yaki nango peuple a bénéficié na nini na makambo wana ndenge tomonaki na tango Mobutu ke bakoy ko zwata musu mongala batinde gouverneur na Katanga batinde na Congo central mais est-ce que le na bokonza Kabila tango baye bazui na Katanga il faut bacha criminel économique lokwa Moïse Katumbi bache wana nini esali bakopo basala dina Kabila bamelani bamisolo kanda na bango mibale baye nango tina makambo mboka biso to kanzende bato bazo bundaka po makambo etali peuple congolais makambo na bango n'a rien à voir avec les Congolais bamelana ki bamisolo et puis misolo ngo ezala ta na bénéfice ya peuple là se retrouver mais qu'il y a un avantage ya bato mibale ben individu bango na bakalombo wa sala ke dio mindonga la kangaba ndeko na ngai na koyebisa yo yebite bongo moto abimaka avocat ya ba femme de nuit bakangisa dio mindongala kombo nene si Francis Kalombo moto akenda ko monter scène parce que elle bobenga kasiko ke non Katumbi bima ba fa azonga na mboka dio mindongala bozo ko sangisa bango fu ndenge ndeko na ngai yango na ngina répondre na bandeko balanda kabiso na nzela na tindika webi na oki bandeko mingi ba bi ondeko kindomba yo spécialité ne comme ya séparation ndeko na ngai yeba yango ba l'homme prudent voit le mal de loin ngai kino na boya kandeko Katumbi na kana problème na yete me Katumbi ali na problème na biso ba congolais Katumbi ayiba biso misolo pona répondre bato balobela ki makambo ta l'expérience ba bi que Félix Tshisekedi a une expérience mais yemoko uti go répondre bango abi expérience na ali nini respect ya bomoto ya congolais respect ya constitution expérience naalité lokwa bato musu bali une expérience ya koyiba misolo à l'état o Katumbi ba bénéficier nango expérience ya Félix Tshisekedi te ali ya ba bénéficier ya ba fraude fiscale o Katumbi ba distinguer nango OK yango ngatango na lekaka na TV ko senga libération ba prisonniers politiques na senga ka libération ya Franck Diongo na kana respect na combat na ye na senga ka libération ya Jean Idio Mindongala na senga ka libération ya Papa Leta Mangasa o aka numéro 1 aner à l'époque à musée bato baboma musée bango bakana bokonzi po kino lelo justice ça mate bozwa tata ngani modèle wana akoma maladie kuna bobomba ye bolingi tabima donc bato nga lobela ka libération na bango na on attanga te que bo libérer Katumbi
po na yebi ke Katumbi komba na ye na Kabila ali makambo etali peuple congolais te ali bitumba banzoko baibani misolo ba melani entre bango na bango donc ba épargner vie à peuple congolais na kata makambo. C'est bon. Toko ta l'émission précédente na comprendre était moto azali candidat na élection au 2018 candidat à l'élection présidentielle, je cite monsieur Mokia a sali ba attaque direct par Facebook ce qu'on a sali ba partage ba émission na ngai aza ko traiter yo de corrompu. Donc guerre yo na fara yo na habité na baka simple combattant simple mwana mboka ozobundela Congo mais na mutu ko konza mboka lobi yo na bitumba ekobi bo na Facebook est-ce que le problème na Mokia moi avant ndeko na ngai na tikala jamais kozala na problème na Mokia nde moto alaki na problème na ba congolais ndenge nini problème ya Mokia ali nini bali parmi bato bokonza Kabila alimentaire tango yo moni aleki na TV alobi ke ye ali une expérience politique koleka Félix Tshisekedi alobi na mboko après Tshisekedi ekumbaki ya tata moto to bengi milele na milelo ali monene koleka batu nyonso na poids politique na histoire ya opposition bali ye na moto ya Kasuke Bele wa baka français ado tonkele ya motetelo akoma kuna Saint-Sawana olenga koyi alobi ke bali bango mi balende moto yo bali na mesure ya kolobono yo opposition po babandi bitumba opposition avant bato mosusu ndeko nde na répondaki na lobi est-ce okoki kobanda bitumba ya opposition avant Félix Tshisekedi mais ta musu kombo ya yo bundi na direte kombo ya yo tengamaki kombo ya yo na expliquer que Mokia bundaka bitumba ya opposition te il faut bato bazolanda biso basa bokese nini ya li na opposition Mokia bundaka po na makambo to bengi babion ya ye ba bien personnel ba bien privé na ye ya combat ya politique te lokwa ngana yo nde to ndimaka risque face ya bokonza Kabila ya bundaka bitumba risque te lokwa biso ya bundaka kombo yo alobi na retirer babio yanga babio bapiaka na tango Mobutu o bazwaka lokwa akande kwa baramoto na banzimbi ba influence o baka nango bango bato ekwater alobi bon influence yo biso sikoyo ekomi pe tour na biso to kwa biloko bato mindelo bango bayiba na nko ba confisquer biloko bato tango bokonzi ya musée Laurent Désiré ye e botole ba bien nyonso bokonza Kabila pe ye e botole ba bien nyonso Mokia kosani akwa na opposition aye bitumba contre ba bien na ye différence ya lia mosika ye na ndeko to bengi Félix Tshisekedi ba congolais ba benga kilo ya peuple Félix Tshisekedi vine mobimba bunda no makambo te to benga ka ba bien abundaka o ali bitumba ya ba congolais yango moni na projet de société na ye congolais azane sika Martin Fayulu vine mobimba bundaka pona ba bieta bundaka pona makambo etali vie ya peuple congolais changement ya peuple mais Mokia Gabriel Mokia bundaka pona ba bien na ye ndeko nanga papi OK ba propos yango alobi boy première intervention na ye alobi ozali boma Congo ko kufa soki bino bozi pouvoir Congo pena ko kufa pona bino na abi yo za wewa ndeko na seki ndeko na seki soki moto na niveau ya moto lokwa Mokia Gabriel Mokia ko baba propos modèle wana ebi bango ba akadeni soki ba moni moto nyonso akumisaka bitumba ya Tshisekedi wa mulumba soko soutenaka komba ya Tshisekedi fo bala to casquette ya kimuluba bango ba modèle wana ngataka moko musuna moni même na ba commentaire moto moko afingi ngalo bio lokwa wana muluba papa no bi atala ndeko ayebi ngate te ndeko nanga muki mobimbe yebi ke nanga na Mokia na nani na problème a mutu yebi sanga nani akoyeko ndima président abundaka pona intérêt mboka te pona yake ayokani na bokonza Kabila assuré ye ayebise ko komona mugalo akobimisa $100,000 baningisi ya babi na tozo sepeso to peso ba bien na Mokia ndimaki akozwa ba bien bakopese ba bien musu bakangi ba bien musu net yese batekaka ba bien wana yese pa kokoniango oyebi yango bien tango kokoniango ateki yango sima mikolo le même sisi sa bokonza Kabila ekangaki bangwana bakei ba négocier na yesu ba yebise te soko ningi tozongisela yo objectif na yo fo ambuye carte na opposition
Chako be mono ndeko moke ali ata na moto te même combat moke même moi so ya kwa kana combat na ete yebisanga peuple ni akoko kwa molonga ni ya yo moko o ya li mama bano ya yo bitumba na yo yazo kwa yango tendeko yo biteke moke uteko somba motuka moko ya $22,000 et pas congolais moko a diaspora pesa ye obe a compte à 5,000 o etikali ya binisi même moto wana azoka mondeni moke a $800,000 ko futa caution ya limbongo bokonza kabile pesi ye ya kopesa moto akenda kolelela Sami Badibanga na bosani ke moke ye moko asala les amis de Sami Badibanga moke ye moko a changer e kosala les amis ya Bruno Chibala akeya kosalela les amis nyonso wana pa bunda pona babion ya yena ko sa peuple congolais na mokuse ba moke ya bali bato boligné bango parmi 21 candidats Kabila Chelibiso au sein majorité ba candidat Kabila aligné donc moto akozwa Gabriel Moke akomisa ya lobiki ali candidat opposition lokuta moke abunda kabitumba pona peuple congolais te et si na ko bisa bino be mission tout na osa mikolo na ba télévision afuti bambongo pa ba pandisango ke soki boyambi mwa mobali wana Serge Kindomba makambo yanga bocha ete aloba na télévision locale na ko biso solo na lobby yango dernièrement na ote ko putana journaliste moko na leki na lobby makambo etali moke ya kozwa makambo nga lobby akati yango ne babenga ngo censurer yango nga na lobby na if alo tika yango soka ko memanga na justice amemanga na justice yali makambo yo ko kolongola te ba yebi ke Gabriel Moke ali mosali ali bumu eno mosali ya peuple congolais ali pe na niveau te ya ye Otiana Félix Tshisekedi tanga zo ba ke biso to kozwa pouvoir tende konangai na niveau ya biso moni lelo Congo 58 après toko ya ko lobaka te makambo eza lié na ba tribalisme wana o muluba o nini botete Congo to ali na besoin bomoko to ali na besoin ya valer to na besoin bolinga Congo etombola tango ya ko cha moni pembo ya nga kanisa galuka na muluba yebiso yi ngana ali kota nzela mai kota balokela kisangano moni ndongo suki tato a mokolo lokwa yo donc bango soki moto ali na lignée ya Félix Tshisekedi même yo ndeko papi ndongo ali bango ba bito ka Congo central bango ne bavanda kana batala ko soko lobi ale babi a oyo c'est que bali balu ndie o doka rien yo ka derrière mais to ko lemba pete combat Tshisekedi to ko continuer to ko soutenir na Félix alobi lisusu abi faut ba éduquer bino parce que boza ba corrompu bolia ka mbongo wa Kabila pour le baraté Kabila uti ko somela bino ndaku ya $350,000 américains na 7e mairie na limité mozo dénoncer ngote pourquoi ndeko tuna ye Gabriel Moke na ye na Félix nano alia ka mbongo wa Kabila lokwaye moto aluki vine mobimba ke Kabila aide na ville kwa Moke alite Moke ali moto soki to beta masolo makambo eza sérieux Moke atokwe ko chaka ete ali ata na niveau ya akoko pusa ata te peme na linzaka Félix Tshisekedi ali mosika moto tu ayebia wake Moke iseba jamais bitumbo to bengi ya valer Moke abundaka komba ya libumu na ye na babion ya ye tango alandaka Kabila tongo midi pokwa ko bondela ka ba conseiller ba Nemi ye sa mona Félix Tshisekedi alanda Nemi abondela ye ya bande ko bonde abatwana po retirer ba bien et puis ba pese ba bien ndambo ba yebi ke miso ya bango opposition jamais ko kende na unité ba kozwa banani ba faux opposant lokwa Gabriel Moke ali batie na kati wana yaka mbriye carte biso to ali na besoin to justifier tricherie na biso bali bato yo ndeko nanga na zo bisa Félix Tshisekedi afongola miso to ali na batobe misato biso tozo kwa ke bali ba candidat na camp opposition ali boso ali Félix Tshisekedi ya mibale ali Martin Fayulu ya misato ali ndeko na biso Jean-Pierre Bemba bato wana nde ba osa composition po biso génération sacrifiée même siko Vital Kamerhe na Fredy Matungulu ali to kwa te po to ebike bato wana bali basali ya Kabila jamais unité na bato wana bakoko bimisa unité na lobaki yango esika Kamerhe ali tango Monique radio abokonzo bakomi ko sa sondage ke Kamerhe abattre biso à 56% biso to lobiki lokuta na lobaki na che même loboko ya ngai bakoki kokata yango bakoki kokata même loboko ya ngai c'est bon yoka sikoyo soki ke esika Vital ali unité ko bimisa de ko papier na solo na ye na Facebook na komeli ke ce que da touché na message ya Serge Kindomba ça la droit de réponse alors bien nga ko ça la droit de réponse na te posa nyama oza malade de konanga ibo bebo mesano moni bitumbo to ali na ngwa Tshisekedi yango to ali lelo na Congo to ana besoin moto ali na injure facilité to ali na besoin moto ali na bolingo mboka moto bolingi bocha ya koma président moto ali na problème moto lokwa Gabriel Moke mokambia mboko abunda ko abeta na makofi mandomba madi tongo midi po kwa na plateau ya télévision ye wana biso moto to ko voter
moto ali na problème ya moral ali na injire akoki kofinga na esika nyonso abundaka akozana nyonga moto na misolo moto akobenga na nzela singa finge même na kofinga ale yebisanga moto modèle wana ngai pe na ko répondre ete ndenge ali wana tango kosenga droit de réponse akoki kopesa te po yebike makambo nazoloba ali bosolo ke ndenge ali wana bitumba ya moke ali koni moke abundaka pona ba bien na ye et puis $100,000 ya kasu na misolo te ndenge aona akoma na ba problème même ba $10,000 accueillir forme nyonso to ya dialogue pour Lucas se retrouver te concertation tout Chibala à kota concertation Sami Badi banga kota concertation nyonso wana lini pour Lucas survie tango Gabriel Moki a Monique se retrouver te yango Monique nyonso wana motema likundu e matiye Comment moi mobalo Félix Tshisekedi ba Congolais ba obenga ka maboko pembe moto yo ba Congolais ba lobi ke bolingo ya Congo ekangi ekoleka nyonso vine mobimba lobi ke kombo ya Tshisekedi et que le peuple d'abord et non des politiciens d'abord yango moni ba motema likundo ba batuluko ba mokia il faut ba yoka et puis mokia ali mo côté to ebi ke ba ali ebele bato bazolinga ba combattre ndeko na biso to bengi kilo ya peuple congolais na komba ya Félix Tshisekedi tuna ye pourquoi ndeko Martin Fayulu bengana ka na dynamique soko yebite ba bengana ka pona kilo koso na moya na bango ya baki na baninga na dynamique Kabila kokende ko débaucher moto kwa Sami Badi banga po luka fragiliser IDPS ba yebise babike moto nyonso akokende kuna alongwe dynamique akei kokuta na Sami akei moko moka sala les amis de Sami Badi banga yo mona ki ete mikolo ute koleka welenge mobalo babenga kanani moto vital ute ko benga na mikolo eleka ki awa kombo na ya kanani yango wa ministre Bidja Vital Kamerhe Kangudia c'est parti politique ne lokwa ya za na ba litige ba bien ya bandako FDC lokwa zaki na litige ba bien bandako ya il fallait kuna ba foutre les misolo kuna na budget atali mokanda bi na obligé fona lukana composer na bato ye wana ko kene makamba Kangudia tango ba bengani na dynamique na tango Sami Badi banga su pouvoir et pas Martin yaki po anipo ba comprendre ki mokia azobunda komba ya bolingo ya mboka te mokia azobunda komba po na ba bien na ye na mokuse na ko biso ndeko na ngai Gabriel Mokia soki bo voter candidat président ba congolais ya lokato bakisi pasi likolo pasi mokia za na ba problème ya misolo abunda ka komba po na ba bien na ye mokia yela biso peuple congolais te bato babundela ka biso peuple ba yebani yo monite ke mokia Gabriel Mokia Sami Badi banga oyo ya lobiki aleki Félix Tshisekedi na poa politique alobiki bazaka yeno lengankoi nde bali opposant solo ndenga zotala nano yoka moto azolo ba sénité opposition ake goza ezo lengankoi na opposant gozo lengankoi modèle olengankoi yemoko azoluka négocier ndenge nini ako tata soit ba Félix ba ya na dynamique pas Martin Fayulu mais ya koleka na TV pa lo bake bali no lengankoi bato bali bancien ba poilu yo opposition après Tshisekedi ndeko nanga to ala seye est-ce que mokia même moi so ya mokia kwa kana komba na ete même bano ya yesoko lobeli ke papa bino akamoto opposition ba bité ya kana opposition te ya bundaka pona ba bien esa na fanté donc na mokuse pona répondre na mokia soki Gabriel Mokia finginga zoba na ndimi ali bango batato bali biso liboso na biso bali ba modèle te bango batu babe biso bilenge tozo copier makambo ya bango mais biso to ko copier jamais bango ba valer bali lokwa ba Félix Tshisekedi lokwa ba Martin Fayulu bali ba valer o biso to kopiaka ngana ko copier mokia te yebisanga moto abunda na plateau yebisanga moto azali na injure facile afinga kabato moto akodefa mutuka muta pese $7,000 le reste tigala kobinisa biniso tango moto wana Monique moto autu kofuta $100,000 il faut ça la motema passe na mokuse ndeko papi na ko biso nyoso moki azolo bana motivation nango ali intérêt ya ba congolais te et ali intérêt ya ye bitumbo aya ka pona ba bien et si bokonzo ezongisele IAC akoy kotika te merci atika bato bali na opposition so ba continuer bitumba alingini na biso sondage sur ba candidat ya opposition dans le reste où il y a la probabilité de la président du Congo sondage moi salam la radio moko de la place 56% Vital Kamerhe comme favori dans l'élection 2018 yo olobi boni ndeko na koyebisa yo nalandaki radio na Top Congo FM malamu o bazo sala ali mosala ya bokonja Kabila mudetindi bango babibo meka bango ndeko yebisanga na mboko oyo oyebi balanga nzembo mo bawande ko benga bango ba Nathalie Makoma famille Makoma babanda koyemba banzembo nzambe
mokoloka bamekaka bakendaka koyemba na weka so basa featuring bamoko mboko bakongole basanza bango ebongo mutu lokwa kamere wera satan te na obiteke weka ali satan po batu bamonaka ngo ali normal te ata kutu bobike culture ngo akada poto yebisa biso kana Congo yo lo mbongo lo bakeno na ke koyemba da musuna mama mbili ya bel featuring yo na ye ba musique boyemba ka atake musique et ali nango ya nzambe na mokili ya kate mais ba mélodie quand même na ba texte et ali po oyo orienté ngo vers nzambe oyo orienté ngo tamuswa yembela mwasi moko po ba yembela tamuswa ne bine lipese nini ekaboli biso na bango mais tango makoma kendaka koyemba nde batu basaka ni ba bitete moto wana alite ndeko nanga abunginzela yebisanga kamera waya kenda makambo kanchachi ba congolais bakufa ya finga biso ba drogué ba congolo ya finga biso ba drogué na ba marso tout osaka OK ba congolo ba na petro hein ah ndeko naga yango wana nde bitumbo biso to ali nango yo monite bandima même bato C7 na facilité nyos ba bosa ni ke C7 bato bali à la base lelo yo soki kabila ko justifier série ya sadari ndeko nangai pona ni tolongo de 2 tours un seul tour likolo banani bato wana balutundula entre ta babandaki fi ya champagne avant monsieur kabila baki bato yo bagawe kota bolingo Congo bo bitete to na bezo to tika Congo malamu pona biso te mata pona bano ya bana ya biso bakokuta Congo malamu quand même bakuta Congo yaki na vision ya pasteur David Ekofu Congo état de droit mais batata wana na mitema mabe baki nango bakondima de 2 tours un seul tour yebisanga kamera fingi ba congolais ba drogué yebisanga kamera marso biso dosaka bato bakufi po ye abengaka biso na nzela na balabala lelo awanga nango afinga biso batoke et puis moto wana ke dialogue a kanchach résultat nango ese nini ebotele ndako azwa pembe na inter wana dans la kama nenga apparaître mbala moko bosi coordinateur ya événement wana ah ndeko nanga yango wana na yebiso sikoyo moto wana sikoyo moto wana akoya alobi ke ote yendenga za wana ata yena kengo basilika ne bongo kengo ali nani soko lingo apprendre ko sa mboko mabe faut que ndoye ko lango pa kengo yo moni moto akomi na azo ya komi nango il ne donne jamais le meilleur de lui aux Congolais. Bango bakabongo soke ali kobina wana komwa kengo kobina sans problème ali suna problème à makolote mais soke komi ka tambola makambo etali seye ya mboka wana moni kengo komi na kokoso na mokuse na ko biso ndeko na ngai ezosanga pasi te na kokamwa te radio wana su ba sai sondage ko bisa batuke kamera kendo kozala candidat président et opposition na 56%. Congolais nino a voté na sondage wana lokuta top Congo ko ça yebisanga nani akoki kondimaka vital tozwa ta ba enseignant tozwa ta ba soldat tozwa ba fonctionnaire bakende kondimaka vital akende kozala numéro 1 na bango tende kona ngai wane ali mosala ya bato bokonzo bapesi bango mission na bango alini bayebi ke lokwa to ali na kati na vital bayebi ke unité opposition ko bimaka jamais Christian Lusako no ali nani moko ya bato bavoisaka na équipe d'avance soki monsieur Kabila ke États-Unis bango bakendaka déjà liboso donc tanga ko bimisa makaba bongo bayebi ke bango batieli biso vital comme mutambo mais biso doko ko kwa jamais na unité ballon d'essai hein ballon d'essai wana ali déjà ballon d'essai yo kite mikolo ba couloir na bango to comme be dialogue et comme be négociation na Kabila biso tolobi motonyo soto ali na likanisa kosa négociation na monsieur Kabila ali ennemi à peuple congolais makambo baluka ki congolais azana soif la négociation parce que baboni que quelque part Seni a bloqué hein ndeko na ngai soki Seni azali bloqué yeba yango ke bokonzo moto ezali à la base bango batu basali ba manœuvre nyonso wana bango tokopesa prime te na échec ya monsieur Kabila tokobakisela bonicité makambo ya lukaki biso tozozela nini élection ou rien nazonga na motuna ndeko kamere ndeko nanga yeba yango tango zomwa nyonso ezosema bayebi ke mission au Kabila pesi kamere ali mosali ya Kabila nazoyebisa ngo bandeko bamesana ko bababi ndeko kindomba yo separaka balobi l'homme prudent voit le mal de loin moment oto alio yo unité bino bozo kwa na ko tia loboko na ngabo katango unité sika matungulu ali unité ko bimate unité sika vital ali yeba ngo unité ko bimate wana babenga bango ba semer de trouble bakoya boko koma na moment moko baseni babio toyokani te to panzani yango tozoloba unité comment dirais-je candidat unique opposition boke na ordre dispersé ndeko na ngai c'est aussi la démocratie ndeko na ngai c'est aussi la démocratie c'est aussi la démocratie donc pour prouver de quoi il est capable comment il est comment dirais-je populaire ba voter ndeko na ngai soki dobito kende na ordre dispersé to ebi ke bato bokonzo na motema likundo bakanango
bali capable moni déjà to ali na 26 candidats bango moko bokonzo balimenter 21 candidats soki suboke na ordre dispersé pona bango lokwa baye bakondima to longwa de 2 tours à un seul tour donc conséquence nango lelo alini soki tondimi to na ordre dispersé président de la République a kozala élu na 3% des Congolais même na 4% des Congolais pona bango bakosala ni moyen ko justifier tricherie na bango kozala malamu biso to lobi ata failli basanga na Félix Beba ke biso to kondima yango biso to kondima ngo to koloba unité opposition de yangwana mais siko Vital ali na mission ba pesi ye et puis yeba yango tangu population ba makambo opposition population yebi que opposition solo to ali na Bemba to ali na Félix to ali na Martin bachaka vitalité na 4 opposition et ali radio bokonzo mutoke ko bimisa ye na sondage à lokuta oyo biso to monike oyo ali lokwa batumboli biso mais Félix a gagné à tout moment à chaque fois te ndeko na ngai Félix akoki kozala na ye mais akoki kozala na ye te na ndenge bokanzana akana ye ayebi ye malamu ayebi pe ke Vital ndenge ali wana soko ali na ye tago kokoma kuna ebisi mugalo alobi nazolakisa bino na aka puissant ata nyonso Kabila ndenge akulaki ngai po ya kanisa ki lokwa ke ali le plus grand boulanger national zoka nda yeba kiteke Kabila ali spécialiste na kokule bato aya kuna dialogue à Kanchach trop sûr que Kabila ko nommé premier ministre akende kuna Kabila soit les plus faibles na ye moto ye Vital abande ko mo amoke et puis yoka lolendo akoma nango bitango bakke kuna concertation dialogue wana kamere koma ka sui sami badi bangazo benga abo akakoyamba na téléphone ayamba ka soute po aki trop sûr tango azola kisaka bato na lolendo nyonso to accord ndenge basigné yango alobi bitumba ya kima ya pe aka trop sûr ke yenga inde moto na fanda na ebonga na sima mwa mikolo boye Kabila bete mokato ba rouler ye na mabele ya mwindu akokite tango banome Sami badi bange komi pe tourna ya benga ka Sami aboya pe kozwa na téléphone abia yo kanisa ende kaka yo ebiteke Kabila utilisa kande ba faible na mokuse ndeko na nga na koyebisa yo soki bomoni Vital e pembe na Félix ana ngoma bete bakoye kosangana mais nyonso wana boye ba décision ali peuple c'est bon moto ali na décision makambo nyonso peuple ayebi ke Vital akana biso na opposition te bandeko babi ke biso to ali na makambo ko séparer Vitali bango mais biso to ba makambo to akana Kinshasa et puis to akana bato wana to yebi lolenge ni ba fonctionner yoka sikoyo baotala partout na tindika Dengi Mayar Montana azotala wana Belgique yoka question président de la République asali voyage awa na Mama Sadek na mokongo na ye to na sakodo na ye Corneille Nangaa na Shadari est-ce que ça na sens ndeko na ngai ali na sens te ali non sens obiso bengaki yango elingi kolakisa boyeba ke bokonzo oyo balengeli tricherie na loba yango mbala na mbala Nangaa ali mosali ya Kabila Nangaa ali mosali ya Kingakati elobi Kingakati yango elobi Nangaa na loboko na ye ndengo moni wana Kabila simbe lokwa nzeta moteke oba mama babalolaka forme nyonso Kabila ko balola Nangaa yango moni Nangaa komimisa nanu Nangaa loba likambo te okenda contraire mese Kabila yango etalisami tango Kabila ko tambola na ye asuki wana take ko tambola suna sada yoso mona osangisi pondu na tabesika moko moto akoki kozala libite ya maponami ye wana akomisa kodo ya Kabila ye wana akomisa kodo ya Shadari ye wana tongo midi pokwa bareno kilta majorité ye wana aka ndeko na ngai Kabila kosalisa conférence de président Nangaa pembeni na kati wana na yebisi yo biso tozoze ya bango le 8 soki le 23 décembre ke basalisi maponami te biso génération sacrifiée to bandi action sur le terrain pour pousser Nangaa na démission elingi kolakisa soki tokei maponami ya lokwa toke ko accompagner tricherie ya monsieur Kabila biso opposition tolingi to justifier yango entre ta biso to ali wana te poto justifier yango yoka sikoyo MLC batrataki bango de tout kala mingi te awa non bazana ya pouvoir masolo belé betamaki sur MLC na ebi to balakaki bango nini ou quoi mais na monde na minute échauffé je t'informe que les torchons brûlent entre MLC et PPRD ou FCC en général. Bazana kanda moko ya kosakana te parce que déjà il y a des ballons d'essai, ko laksa déjà que non bemba ko la parmi bato ko invalider l'élection. Y compris Félix Tshisekedi
par rapport à manque d'expérience, ils ont risqué de caméra pour abalaki moi si ce qui y a jamais piano. Ce que ça va longo les 3 candidats wana bino boko sala mais pour Jean-Pierre Bemba je vous dis tension et mati déjà bata Jean-Pierre Bemba MLC bata prêt ya kosala ba action peut-être plus que IDPS message nao ndeko na koyi koyebisa yo ya liboso Félix Tshisekedi bakoyi kolongola ete bakoyi koinvalide jamais candidature na ye ali moto ali valable ayiba misolo ba congolais te ali na problème na justice à Congo te ali criminel économique te ni bénéficiaire ya ba fraude fiscale donc ali o biso to benge maboko pembe bali ndenge moko pe na mobalo nga benga ka garder du temple na ngene bisande ko moko alobi o yo kumisaka failo e bakate failo moto lekisa kimbuta mais mikolo leka kinga na to landaka mission mo babenga ka le débat toujours na radio bokonza Kabila wana Top Congo kuna mo swana F basai balobani alobi ke pona bango ndenge barata vila Kinshasa ta batuni motuna alobi bato baka à la base yaka ba député ya bako bako be misato abi bayokani na bato abako balobi biso to kopesa bino assemblée provinciale ya Matadi ya Congo central bino bokoza président bokozo bonga wana mais bino ba député ya bino misato basani ba pesa biso ville ya Kinshasa entre temps à l'époque ndeko failo aka indépendant yebisanga siko baki 3 ya bako mate ya kika voix moko indépendant so ndenge ni ye moko alobi ke 3 ya bako wana 3 voix sala ke pesé sur majorité à MLC hein sur majorité MLC baki na besoin 3 voix wana bazo tchaku tu indépendant à l'époque à côté donc c'est que bato basaki ke bakoma kimbuta fanda wana faut que soit bako donc na kozonga na motuno na yo na ko biso ke Félix Tshisekedi ali na problème te na makambo wana soki lelo yo Bemba ndenge bokonzo balobi po na ngana bi ke Jean-Pierre Bemba ali na problème te na justice à Congo aza candidat valable oyo ya ko zape candidat mais to bengi bango ne loko to bengi unité mais soki na bokonzo yango moni biso to baki nini failu yo petit kambongo Félix Tshisekedi pesa Bemba pesa poto ebi ke bokonzo na motema likundo bakana baki capable ya kosani ya kosa montage soki bobaki kete Félix ka moto akende kopesa ngake koma moment ya makamba seni ba créer moto wana dossier pour objectif ya Kabila kini bakende mapona mission opposition mission nango akiangwa opposition za te ba créer opposition ya bango lokwa par exemple Mokia bange bazwa moto lokwa Mokia olinge ka musabatu Mokia opposant te ni moso ya koko kwa na kombane moto akoki ko voter ya te mais ba te opposant omoni be objectif dans bango anga tango ba monique bato wana babi bato babundi quand même babimisi quand même ba candidat yango moni ba komi kwa na dossier mais soki vital bango ba reposer pour na immoralité ba koki kozana les raisons parce que yebisanga pe motoni na koki kondima voter moto lokwa vital tant que comme un candidat président abima na moi sur le quoi moi c'est abato ya jibe ya mundia moi c'est abato te abalaka ye après bon ndeko na ngai mais na bamboko ça sérieux ndeko na ngai ndeko na ngai comment il a divorcé d'abord aboyaki dans jibe aki ko bala na kinwani na kinwani simbite comment il libre kamera iko bala ye comment il libre ndeko bono zo pesa information mabebo bango bali bato babandaki kale foko baka bien amida ke pa jibe azake pa kinwani tango akepa jibe akepa kinwani tango babeba ni na kinwani tomona ka yango kosa kana ni sivita kamera esuki wana te tomoni yango anniversaire ya mwana soki mwana jibe azwaka etelo likolo baya bazongana balanga nzembo ba changer baboti ne kutu mwana moko soki paradis bakomi ko bwaka ye ngalobelaka makamba miziki te yeta wana nyoso tuta bazongani na jibe moto wana kamera ekosani ayesu ko boma libala nde baseni bazongani ye kuna na vital yale loko babanda kala po na biso moto lokwa ngai vital ali modèle te même pour la génération future ali modèle te ali na ba leçon te ali lokwa moto na oyo kaka zo baka na combat de lycée sanga abi ndenge to ali bosui katumbi ali te biso to kokende te yo nanga to ebi de sanga bien ka vivre na politique yo ndimi ke sanga soko longole na ebonga wana ki député na 2016 alaki bato biso kabela sesi maponamité ya ko démissionner na assemblée démissionnaire ebela bano ya ali na bango na ba charge ba copine wasi sanga ko tike ebonga wana alobaki ya kokota so assemblée te ba voter te na maponami yo yebi soki wana ali otobenga ngo consommation bato libanda akosa bato libanda mais na kati biso dobika ko poser kwa vivre kané na politique yo kasiko MLC balobi soki ba invalider Jean-Pierre Bemba il faut ba invalider pe Chadal ndeko na ngai na lina ba débat wana te
biso eloko etali biso ya linini unité opposition ndeko na ngai Bemba ndeko Félix ndeko Martin pona bolingo ya Congo bato wana nyonso tu bazo obligé fo baluka basani basangana mais soki ba invalider Bemba otoke ko senga e Congo eleka nyonso akoki pe ko soutenir candidat par exemple Félix ça peut si mot d'autre parce que na moment kazu balongoli bango misato Kamere Bemba ndeko makambo opposition tchaka Kamere mopanzi tchela ngai Martin Fayulu oche Bemba oche Félix na ndimi bango boposa totika na Fayulu parce que Fayulu na moyo ndire yazala no pena concerné te non ba attaquer été na ba critère natali na laki ndeko Basile lobby na télévision ne na zo lobela na zo sentir ka to boka abokeli Félix abokeli Jean-Pierre Bemba ceux qui bango mbale balongwe sikawa totika na Martin Fayulu est-ce que UDPS MLC par la prêt à soutenir Martin Fayulu mais ndeko nanga pourquoi pas Martin Fayulu c'est un Tshisekidis ali mwano ekolo ya ye maternité ya ya botami kombo nango UDPS ali mabete il incarne des valeurs te na lobby to ndeko nanga na yebiso ke Félix Tshisekedi ali na problème te na bato bokonzo ayiba misolo na bango te loko moko te bango na bango bato babetana ba couple lokwa na bakatumbi bayebani makambo bango bazoputana ka o etali biso ba congolais te tali obe bango OK yango donc soki lelo balingi basa na nko ba s'attendre na moto bakopelisa mais toyebi ke ali pe ba méthode ya bango loko bazoluka ba mema biso dialogue na makasi ndeko papi objectif na bango ali nini balingi to kende su na transition to bengi partage à gâteau mission na bango ekoko sala koluka kobenga na Félix Tshisekedi na maponami bako sele makambo na justice po basani bafuka misabino ba yo opposition boza l'obligé faut bosani bo composer na bango to négocier na bango mais biso de lobi négociation na forme nyonso na monsieur Kabila biso do bengi sanitaire ya problème ya Congo oyo biso génération sacrifiée to lobi tant que ya ali président to ko se retrouver te ndeko nanga boye bayango to kondimaka yango au grand jamais ndeko nanga papi donc o na ko biso yango wana tozo zela bango le 25 ali kala mingi te toko ka décision finale na makambo tali ba candidat président comme ça tokoyeba o bango bazoluka soki baluki ba vie na biso bakomona yango mais na motuno otulaki na ko biso kende ko Fayulu aza pe parmi ba candidat baza favorable voilà au cas où Seni bloqué élection monde qui est simbaté parce que il y a ba information sur dans le premier côté logistique et puis na misolo il faut go bango na misolo ça mais logistique au tika na mbongo nyonso wana Kabila mudali à la base à manœuvre parce qu'il y a ingérence siko atake ozwa misolo na banka ba chinois siko to kosala betano misolo na banka ba chinois na yoki misolo ndeko nanga bazwi 350 millions na banka ba chinois bango pona bango bakangi baosa makambo nango balingi ba financer Seni 250 millions bazwa 100 millions de dollars ameke ba pesa candidat ya Kabila na kombo Zadari misolo bango babaki ba battre campagne ma teta bango babaki ke balingi sous financement bato libanda te siko na ebi te so ba chinois bakoma ba congolais motuno eza mieux placé il faut que nous tourne ngo bato bokonzo soki ba chinois bakoma ba congolais et puis nyonso bazo sa manœuvre ndeko nanga soki le 23 ke ba réussite ko cette sélection biso to ko benga nanga na démission mission biso génération sacrifiée to ko sala yango ana payer comme na forme ni to sala sko nini ndeko ngai esiko biso to ko opter option à transition sans Kabila yango ana asia ko ndime ski ko la facile ndeko nanga eko la facile na nzela ya application article 64 au monaki yango te tango toyebisaki bino to lobi ke soki Kabila ali mobali le 8 atiki le 9 to bengane na pouvoir bato bachaki tembe si ba monaki yango ye moko ko banga a raisonner mo kato peuple betaka ye na janvier 2015 bien sûr que Vital a comment benga biso lo bato ke biso bato nyonso to bimaka ba bakufaka pour Kabila retirer loi satanique na loi électorale o baningaki ba conditionner ma ponami d'abord na recensement lelo Vital akoma kofinga biso bato wana ayebaka yango o tosaka efuta makakaka ndeko nanga na mukuse na ko biso soki ba meki esiko tozokene na transition sans Kabila yango wana nzelezo mwana mukuse ndeko Serge Kindomba merci pour la disponibilité mais nayebi que à chaque fois to sala ka émission liloba oyo yayo oyo uti na motuna na ngai te message en français, message particulier, message personnel. On va s'adresser à bana mboka badota layo partout pour tindika défoiter malgré que vous avez dit matin mais bazo pola.
pour azon dimate ayebi pour azon dimate mais télévision en clair na télévision en internet différence ezali parce que tu as la possibilité de vérifier le nombre de vues pour avoir impact ya chaîne donc kuna kutu débat exact so ngoba impact ya tindika tala ba nombre de vues par rapport à la chaîne mususu na tikilio micro caméra ya ngwana pesa message particulier on s'adresser na monde entier ngana ke ndeko papi oyo nakoyebisa bandeko nyonso bazwi libako ya kolanda ngai a canal ya libako oyo opesi ngai peuple congolais boyebake biso bilengi oyo tomibengaka génération sacrifiée. Pourquoi tomibengi génération sacrifiée toali bato totangi kelasi mais bokonza kabila epesi biso chance ya kobonga te. Bokonza kabila esali ke lelo yo tozala peuple le plus malheureux du monde alongoli biso esengo mais toali nelikia na projet de société oyo kilo ya peuple congolais na kombo ya Félix Tshisekedi alakisi biso. Pourquoi biso génération sacrifiée tolobi tosepeli na projet de société na ye tosepeli nango parce que tomoni ke alobi moto akozala na centre ya makambo nyonso bitumbo ya ye yango wana tango tomoni a reconnaître alobi ke bokonza kabila esali ke lelo Congo toaka na frontière lisu te po moto akoki kolia na Rwanda na tongo na midia ya sokoli maboko na makila ba Kongola kokota na este ndenga lingi po ani toali na armée ya solo te koki kobattre la frontière te ya alobi bitumba na ekozala po na armée moderne et non ndenge tomoni na bokonza kabila toaka na ba généraux moderne yango wana tolobi ba valeur oyo faut biso to sani to s'approprier na eloko to bengi projet de société moi mobali wana donc na mokuse po na yebisa bino faut bofongola miso et ali te ke tozoluka division na kati opposition mais na kati na biso faut koyeba esiko ndeko Fitala ali esiko Fredi Matungulu ali bali bato bali basali ya bokonza kabila yeba yango unité opposition jamais tokobimaka na bato alolenge wana mission na bango alini koluka ko ambrier carte opposition yango na bengi bino bofongola miso na lobi na bino makambo nazoloba engagé obengai soke sika Vitale alina Matungulu to bimisi unité ne sika wana loboko yanga na bisi bino bokoyi kokata yango na yebi pourquoi nazoba makambo modèle wana parce que kati na biso alina ba candidat misusu pour futa $100,000 na ye o baki ko futa yeba yango yaki misolo mugalu mutapesa ki bango bafuta et ali mbongo ebimi na trésor public et yepo sa mosala ya bokonza kabila et puis na mokuse on a quoi bisa ba peuple congolais bolingo ya Congo ekanga biso koleka nyonso na minito kombo to ali na yango et ali contre la personne ya Mesenanga boyo kabiloba loba bayi politique te nungu ezobima wana ba couleur ya MONUSCO tokomi koyoka yango na beta major ya ba parti politique nyonso bazo biso ke tongi to kende su na dialogue mosusu biso génération sacrifiée to lobe alinde peuple moto ka victime peuple nde moto za ko se retrouver te bato bobo makanzale ali biso peuple to lobi to boyi moto akopesa kabila bonus na seko ya ye assumer makambo ya ye moko na bachi balo ya ye PPRD akninga comme CFCC wana parti état na Congo to boyi dialogue na forme nyonso na mese kabilo biso to lobi ali géniteur ya malheur ya blocage na kata mboka oyo moto nyonso akokende kosangana na kabila ezala Félix Tshisekedi ezala Jean-Pierre Bemba ezala Martin Fayulu ayebaka kokutana na biso bilenge ya génération sacrifiée na nzela na ye to boyi fond de commerce na makila ya Rossi Chimanga to boyi fond de commerce na makila ya Thérèse Kapangala to boyi fond de commerce na makila ya Armand Tungulu le diaspora le plus courageux baye nyonso bakufa po na bitumba démocratie baye nyonso yo bazwa bibotu lokwa biso makila etanga na mars le 31 décembre tokoki kolinga te ke makila na biso individu ba bénéficier na yango soki yali ke tangaki po na peuple congolais tant mieux peuple a bénéficier nango na nzela ya maponami et no ba aventure bazoluka ba kende dialogue lisusu po basa partage ya gâteau na mese Kabila yali lokwa bozokende ko crédibiliser buzoba na ye po afande su na bokonzi kino na 2020 asesa maponami mokolo ya kolinga biso tolobi toboyi yango soki basesi maponami te le 23 décembre boye bango to ali na nzela ya action au biso génération sacrifiée to lengeli d'abord ya liboso koza bitumba contre la personne ananga auto ebike ali mosali ya bokonzi ya kingakati ya mibale e kozala contre bopozo to komona bakozwa courage
ya koluka kokende konégocier na bato ya bokonzi oyo bato wana kotelemela bango ata Vital afingaka biso na 2000 ntango akotaka na bokonzi akendaka dialogue afingaka biso bato ke tokolakisa eke tobundaka etumba mpo na mboko ya biso moto nyonso aza likanisa kokende kosangana na bokonzi tobengi l'état moyini l'état contre le peuple congolais ayebaka kokutana na biso génération sacrifiée bato oyo bandimi bitumba mpo na bano tolobi de 0 à 5 ans oyo nakoki koloba yango wana napesi mbote na bandeko nyonso bazwi libakwa kolandanga sans oublier la belle Mambo sans oublier Tansa Mopila napesi oyo yanga Boketso Yambo napesi ndeko Bogis Bompemba Mote napesi Daniela na Belgique Mbote sans oublier Papa Odon Pambu le dépositaire bakami balete misatu te na kati ya Angleterre moto abundaka Tumba ya solo et puis patriote solo napesi mbote na bandeko nyonso to bazwi libakwa kolanda ngai na président Jolie Muchipule Muchips o nakoki koloba yango na ndeko na ngai